Là, mbote na bino banso balondi à 3W Vision Plus TV. Le bureau tout le monde a belle dinganga la patronne, maman sociale, maman Ngoli, maman Mokondi. Là où se repose la confiance du chef Raphaël Walukonka, mon président. Je tiens en tout cas à saluer celui qui est derrière la caméra, Dodi enfant gâté, le pur petit Yavie Naegi c'est Makala bel homme Balobi Odette les saboter plus l'argent moi na Suisse ya Tongo. En tout cas question d'actualité le lopena possible Igwe Takinga de la presse autrement dit son majesté ayeko yambela bino moko ya ba invité na bino oyo bobenga kinga bokomela kinga bosenga ki etena yambela bino ye poto betama masolo ya moi mingi sans plus tarder en tout cas je vais inviter mon invité à rejoindre ngai. En tout cas je suis là avec Matika Songo casse Matika Songo. Bonjour et bon week-end. Ça va chérie? Ça va bien, merci. Bon week-end Nayo, bonjour. Ouais, bonjour Nayo, Princilia. Ikwe. Bonjour Pena Bafan Nyoso ya matin. Bonjour na Batutu Baota la biso, bonjour na Bella Dinanga, bonjour na Raphaël Masalang Walukonka Masalangai. Na présenté na souhaité ba bon anniversaire et pas papa Raphaël déjà des alara talaka mode palais moi singlé moi ma campagne des alaka moi bakareleka chez bison ali campagne mo pas lo bar à l'époque talaka vraiment Matika Songo to betana ma solo pena ya voyage Matika Songo a voyagé qui Matika Songo azongi beta sono moi li solo voyage de cas qui ndengani époque ndeko sa ni en Afrique du Sud. Ouais, je les gagne bien. Afrique du Sud, déjà qui a un tour par rapport à l'idéologie, par rapport à Mme Belé, Afrique du Sud, déjà qui potopé ça le meilleur, na biso. Na kende qui vraiment tour, mais na tour na kota na epena ba série télévisée. On a ça qui c'était en anglais, en français et puis na lingala. Na zaki kopana na ça qui ba tournage, ba film là, je pense que ma calamité déjà kuna. Nakendaki pe le roi batu baloba ke Matika Songo a voyagé raté nakendaki na voyager le roi batu baloba Matika Songo a déplacé raté nakendaki pe po na yo kapel lenga libanda le roi batu msupe ba yo kaka ya on appelle nakendaki na makasi ya ange de lumière. Cela veut dire que maman sociale maman makambo nzambe likolo ange Gabriel Koto ange Michael Koto na katika ange de lumière wana nani ange de lumière wana batala ka basuka ka bon bata monte tant lo baye batala likolo dans ange de lumière de makamo place petit nanga aimé bidé chaza zo comprendre to beta lisuma solo ya concert au Fabo Robert en Angola Matika Songo aza parmi délégation oyo ba ko voyager en tout cas ko peselango ko bana poto ba comprendre Matika Songo azo kene étant que qui. Ouais Fabregas hier déjà bazwaki lelo bazwaki bus ba beta na matadi lelo. Après Tolanda, Tokenangola, on est tant que chroniqueur de la musique congolaise et tant que animateur au Nassara Moussalawana, nazo kende pona couvrir événement, na joie ba image na collection na peuple congolais dans le monde entier comment éco s'est passé, comment chez kozala, comment écouper ça ça le meilleur na pensage quoi. Dans na compte à boulot. On a compte à boulot boke na ndenge na bino moko na ndenge ya chronique na ndenge ya maestro. Te na ndenge ke maestro akoti sibiso eza invitation na. Vous êtes au nombre de combien? Ngai Jazz Kavulu, Fifi Siwa, Grace Tembo ba ona ebino yango bakota ba chroniqueur ba ona ebino yango wana. Na ebité so batumsu baza pona bike toniko ka kenda déjà trop. Ya zanga te na ebité tout so kaza. Ok, to beta lisoma so to moni natala ki le ku statut na yo na moni oche concert ya moi na bino moi na ya babia na ya kobeta le 19 août Matika Songo rosalateur rosalate te moni Prince Babia abenganga pa mati Prince Babia nde azawana le 19 wana oya kobeta aussi ça concerne Iner na 1h nango ya 0h les anniversaire nanga. Donc na botama le 20 août c'est Robeta concert le 19. Donc automatiquement obligatoirement je vais être là, c'est mon fils, c'est hasard artiste congolais, il faut qu'on le soutienne. Toya babino to bolingara babiandonga ba otubo sepela na chokoro babi en tout cas je vous invite
boya ebele. Mais apparemment Matika Songola maman ya presse ba yo kana manike yo kana raté. Yo ozala wana mais maman na ye azapé sur place. Yo ozala na ba rando déjà na manike na ba ken pia na bango déjà base mobimbe ozala wana. Ngala za rankine na mututi. Manike aza grande sœur, manike aza sœur ya palais. Manike avant ba TVO le lobino bo mona e bo bele manike on a sœur Christine. Dans na palais na biso manike nenga zawana. Donc tout ça qui a venu mon cela veut dire que ici chez nous qu'on n'est pas na bango. Donc avenir on a balari to kola bon. Manike et pas ba mobe ngana na c'est pas na biso pas ba sankarole qui 4 parcelles et pas ba manike. Donc manike soit fingaranga manike soit lo ba marama bon. Moi je sais rien, manike aza qui grande sœur et puis azala qui moi c'est babia on a banda tambola na chokoro. Donc déjà si on a terminé fini manike na manquer respect. Donc il y a ça là non oiseau ça là. Il y a bêta non oiseau bêta nous on continue. Aïe, appelez-moi Segem. Aïe en tout cas obi manike bosco na ba ken pia na po ken pe akozala. Ken pa kozala sko bino déjà ba. Eza ndule, eza consort. Na concert na ndenga za mwana bango taza artiste congolais ndino yana or meka pe bitumba na beti ponga na tambola nga mona tambola na batuti moni bato babanga ndi batambola 2 4 5 personnes tokuta na bango na matanga DT ya Kimpuyi na sanef na inga moko te tunzai na bango na ni na morgue na cinquantenaire nga na inga moko bango na beta pechuana o akoma oloba na petisa nga Jires Malele ken piano te tikabo maza kaka petina yo mais bato bazaki wana totema ki wana bato bazaki wana donc a blagate mais non yandule ngalo yandule non soutenir mon fils. Mais Matika Songo, vous comprenez pas que bino pena bino nde ba chroniqueur bino ba pandisango nde bo BBC musala opo entre bino batu o ba public ba fan bazan pour ça kozala informer et pas na bino mais entre bino bokoti ba rando mo o izaki epesi pasi hein mati sans rando boko ko vivre sans rando maramboro ko panza sango te sans rando sans ko sala ba critique sans ko finga na monde ko marché te nga je pense que ko finga et ça dans le monde dans été. Moi je suis bien éduqué, na colline na bonne famille. Moni ba o ba baby samsala o moi je viens de l'Afrique du Sud. Na moni batumsu na Afrique du Sud o ba banda musala au niveau après ça bon respect. Comprendre? Et le respect ça le batu passe na Congo beaucoup mal rwanga. Cela veut dire que boka kuna ba boire nga pas fabugaz des plaies qui bamba bangele qui tellement belé bat ba baby mutu. On a simbikisi na simba kisiti. Nana jeune mon boy na des vie et puis moi ba voyage mike je touche à rien nga ceux qui le bat baby ba baby c'est beau tchara nga te na ko baby sa nga ndefo bolo ba matia bongisa parce que nga siko tuna ngani poni na bongisa le bino nion ça na ba oba ofinga na ba tout ba na internet so nga na trasara nzela na te bonga bozala te nga mutu pe na ye na bimisi bino do na bana nion so ba na internet eza moko za mwana ya mwana na ngai okuna za famille za lwanga famille internet yanga famille internet ya lwanga deti nani Matika so mais to banino na you to banino na cameraman oui siko to ke na musika exemple banino na you tant yo simi micro boy muto ya kino na internet c'est que mutu mo so ayaka na ye c'est que mutu mo ayaka na suka na ngomona ke nga mutu ayaka na mutu ayaki na bango nyonso expliquez-moi bien Matika so yo o comprendre mon habit il faut le babimisa nani pour le leza pour ko bateke non ken pe na bimina sima Matika Songo mais ken pe na bimina sima na internet expliquez nous ba comprendre oh na expliquer ndeni ken na na TV ken ya bia za idol ya honorable Zakari baba ce que je salue ngana tuna e bien cameraman na ebi ken piana ngai tant ken on sa TV ngana ina pali na lobang ton na yo banda TV ken pe na zaki de na TV ton na tiki TV na internet yi pa lo barango to lo bango na émission moko na zaki abi faut beau respecter Matika Songo po yende mota banda ma idéologie so checken déjà pene na nga ka banda bongo ocha Mike Lokamba wapi ocha Alvin Beya wapi ocha making of wapi Hervé making of ocha Tchegele pete wapi. Matika Songo misa batu comment on a le Kardashian de la presse o epanzana to mona kina matanga ya ADT to moni bango no so misa basangani Matika Songo tant que grand sala ki ondeni
Ouais, ça me fait du bien parce que on a eu toujours na ba idée, on a toujours ba mon place na za ezara toujours bien. La place na za ezara toujours bien. Se na déplacer beaucoup mon ça m'a bien attiré bien aussi que bopoli. Ba Kardashian bazongi na moni Glo Rolangi, na moni Fifisi wa Grastembo, et Tikale Joseph Chako, Poto Coca. Mais Mikolo peut babi les bananes babimi Mikolo. Ok, bon, les sagesses, les presque, et là, moi, bimi, voilà. Comment on des autres qui m'ont fort. Parce que Matika sur Mikolo pas comme. Parce que Mikolo n'a jamais. Moi, tu es tellement dans de groupes, Mati. Yozo Lobaki, Yoza Mobongisi, mais tu continues à s'amamter. Tu es dans de groupes, oui, ça pose parce que Bozo créé un baran de groupe, on est que mon groupe on a lobby comme Baromo Bundis équipe nationale, lobby comme Yobangona. Place en Gaza, Eza Marambonati. Moi là où je suis, il n'y a pas de truc au Babundaki ou Basaraki. Mais Babunda nani na Bondaldi. Bana Babundaki. O matika songa Bunda na Bondaldi là ba ken piano. Tu vois les pensage, ba pensaka nano muntu so azo kata potiki. Na ya penser nani. Ngana pensaki bango. Pensa pensage. Moni muntu so azo ngulu il faut calmer nan yo. Otale o mona tena clip merveille azo ya fabrica za chaibo zela nan. Ndena epsa bango zela nan. Ah, pensage va boire en autant. Je peux pas repenser. So il est le mois, je peux pas penser. Au cas où on met la moto, mais on aura pensage. Pensage qui peut rater, sur le gaffe va penser. Il ne pense pas moto, on dit pas penser. Ah, mais beaucoup de la vidéo, beaucoup de la vidéo et babana va penser qui. Si il n'a pas pensé, il n'y a pas de problème. Et tu as besoin de son anniversaire. Ouais, déjà je suis né le 20 août, bientôt là, renaître encore de plus. Maman Abisso, 9 mois, na les Beaumont, na bandi déjà moi matikita na bamo déjà grâce Lubamba Gaga Mobutu, on a petite Ramoto, cela veut dire grâce Lubamba, yaya zoninga na pour batana tikela ma belle na bimara. Dans le 20 août c'est ça. Anniversaire à Matika sont aimés Bido sur autoroute à Sololi déjà, Picho Pacho Sotali Konko ça Sololi, Salom Avinga le maire de Rotterdam à sa Sololi, Biscotte Mbala, Pied de Jésus à sa Sololi, Didi Okamo de Birmingham à sa Sololi, Papika Bakirikou et Tkalio pour Solola. Nazo Kaote, Christian Kosinaren, côté ça Kimakala, Yana Bandaro Loba Kimakala, Ina Mastanaya Mede Makenzi, Kimakala, Balana na Bango Escromo. Matika son pardon, une question me venue en tête. Tout le monde est matin à Wenge, maison mère, tout le monde qui va goûter repère autrement quand il y a Bango dans la détail qui me pourrit. Matika son étant que chroniqueur, étant que Mopanisango, étant que Nolo Barakeur, dans aux autres ça peut battre dans Trasaranzi, la place n'a des autres docteurs. Comment on a Bana ya Wenge, donc Ferrego là, héritier Watanabe, c'est présenté que ni à table, qui délégation à Matanga. Et tant que Matika Songo, na nenge pena ya musala oyo okoko lo banoni. Et ça ce qui baillé bon, je sais pas, ngai matanga zaki ngate matanga zaki ya clan wenge mobimba na maison mais ba peksa mutu na matanga te. Ba peksa mutu na fait pose une invitation te mais na matanga ba pesa invitation te. Donc ce bantu qui tende baloba en français, c'est lui qui se sont piqué, connaît l'affaire. Dans a quitté, moi ça me regarde, pas nous on était là. Les ADT qui viennent à Yakati. Donc vieille, ma comme tu es belé tout ça na ADT batum soit salanti. Da ADT à Kimpoyana. Voyage à Souka Kuta ADT à Kikim. Catch basket na mon la ta ya Adidas boy. Na chapeau Adidas na t-shirt ADT mtailanga. De vina ngata ndo tonga ina potonga ki ça mais surtout benga ni to tonga. Dans tout ça ba émission pebeli. J'ai comme l'impression que Moutso a couffé dans le biso banyo sur le bola moi pour en tout cas ADT na azala pena vieille ya mutu nyonso pour to moni eleli batu baleli omoninga ngana loba vérité ngana internet tango sorti ngana loba vérité ata moi ça ADT place aza loba ke Matia lobi solo ata Nathalie Franke connection na Londres a ebi ke na lobi solo donc ngana za te na vai na kabona ko sa na ramuta Princilia entre temps na ramutu noti
non pour komikara mais parce que tout le monde na matanga d'été les années type c'est chroniqueur nyos ba imeli que wana vient nga ba misu ba leli makasi ba ni azaki apparemment azaki pena mutu ya mutu nyos. Oui, mais apparemment té mais adita za ba solo là. OK. Azaki bien na mutu azaki na wenge bien. Donc so azaki bien na wenge té azape bien na oté. Mais azaki bien aiba au solo là, à solo là na batutu bien. Que son âme repose un peu à DTA Kimpo. Que son âme repose un peu, en tout cas, Matika son autocom Piana Souka, Bambote, Bao, Balingara Matika son et puis Maliloba, pour un programme payé à concert, il y a Maestro Neuzo et Kobe Tamalangola. Ouais, Ange de Lumière, Naoki Nangola, vite fait, Nanzonga, sauf imprévu, pour n'a pas naïlo, Moufona Salasuri et Zuamite Naoki Nangola. Donc, ceux qui Zuami Naoki Nangola, ceux qui Zananu, na eume na matande na roki Angola na bandeko nyonso balinga matika songo ba o ba moni ke azana mbongo tindela ngate pona fête anniversaire ba o ba moni ke azana na tante asala ngata ma vidéo na ba o na yebi te vidéo mon message WhatsApp mon numéro na ngaza 0997 14 40 97 wana ozwangai matika son MP4 digimon na maela toujours le premier na pesibino nyonso mbote mebido short route grâce Lubamba Gaga Ange de Lumière balobi na famille bita maman Bougé Tsabana na pesi mbote place oza Patrick Mwendo Manu Mwendo Tosh Mbala oncle na Tosh Mbala na peso mbote babi na famille somoni maman azobonga bonga pamba c'est kazaka mama malamu te c'est kazaka faux maman anda ozela ndeko na akufa po ye atika lodondo akosaka na linga bana matika lodondo na héritage sans héritage arate aïe voilà nani et pour libanga na molili o amone che suis c'est que juillet na barando yango te wana za rando familiale. Ah, ok. Dodi enfant gâté, Mobutu, le roi de Léopoldville, le balobi pur petit. Il y avait une aiguille, c'est ma belle homme, vient dans osé la rama solo, kaka de lobby. Oui, Matika, non, c'était déjà joyeux anniversaire. Pour te continuer, moi, joyeux anniversaire, to Zala. Babi joue en jour à réconciliation à Matika, on a Ken Penapo et Rosala fêter on a concert. On fêté dans concert, on fêté dans Maï. Après concert. Et après concert, on a une parler. Concert non ya pour soutenir Prince Babia mais anniversaire na ngeza na mai na nini bon nini Picasso Beach donc cela veut dire que na Picasso Beach pour moi ni na on a loué bandi le roi na piqué wana ti a donc ça veut dire toi na kati acoustique et bêta tolia to mela mibali bana droit ya couper pembe lemba single basi baraka na teni bigini na c'est donc bombika koto tsika koto bombi koto ba presse to tambola na fleuve Carabo mamba basali ya sute to mai après wana les comme Kinganda azalaki na nya matika songo ba publier Kinganda azalaki ba publier mais ngana sukola na piscine na data boxer na mi publier nga mona chaka bilonde o wana to ke ko sukola ezate ko vana na chambre mais c'est quoi encore le Congolais na bien principe so lati soutien no boy o lati o na mai o na feti eza publication yo moko nga moko na ndoka ngande ba photo nde na binon non yango mona Congolais a toujours na retard en mentalité. Vous avez des nouvelles, mais vous progressez. Vous avez des films, mais vous progressez. Les gens qui ont été faut se là. Mboka ils ont évolué. Tala ujana. Tala. Et puis ba ujana tant ba bimi ba norope ba film soupe ba timbeli ba bitoro pour la beauté. Mazembe. Mais biso ba noko totali to bité. Biso photo tigala zaiko ancien succès kaka boleta bino ba ujana ba mazembe biso tana zaiko ancien succès. Bela dinganga la patronne na maman ngulite yako bakse susu po sala moi bien po wana grand prêtre mère Bela dinganga ya Raphaël na pesio mbote eza bolingo bakota kate. I love you.
Mon président, là où se repose la confiance du chef Raphaël Waloukan, Kadodi, enfant gâté, pire petit. Il y avait Naïgi Semaka, la maman Tuti la source, maman pasteur. Maman Elisa Peto Mounoko Banque. Le rôle la tête tenda et ma boko banque. Maman Elisa Peto Mounoko Banque. Balobi ye maloba na ende mbongo. Maloba ya maman de mbongo, maloba ya maman de mbongo. Namoni vous êtes témoin belé. Bah comment ça nga ba double vient nga Flori. Nabosani masalanga Yannick Chimbombo, maître Mike Bouchiri, Rockman, Roméo Mukolo, l'éducation, Micha Moulon, masalanga tu. Ceinture nangai Clarisse Wechi, Laetitia Kouya, Pessimino Tumbo. Boss Willy Kinyangi. Motema ya Nicole Kinyange boss Willy Kinyange balobi boss moko ya kabaraba mbongo moko oyo nanu bakabate donc ye pena abimisaka tango benda bo ebima en gros ya kabaraba mbongo en gros boss Willy Kinyange motema ya Nicole Kinyange la bosani pété vient nga Willy Lumina frappe encore motema ya Mabibi Lumina boza tellement ébélé vient nga Flori Moanam pour tout de prix Bruxelles vient nga boza tellement ébélé mes fans en tout cas naïb sarabino toujours tant bota la émission après la Igwe Takinga de la presse sa majesté bozo rappé bikina pa po komara numéro pour na kopesa kanga ba suggestion ba reproche na bino ba kogangela na bino et ça la ranga ma bien ça la question qui na tenga makina zonga ma bien donc prenez en tout cas mon numéro pour komela nga c'est le plus de 43 89 80 38 475 plus de 43 89 80 38 475 Dodi enfant gâté Mobutu babi le roi de Léopoldville on a rythme car samedi week-end donc après car a bela dinga la patronne à ça tindaki déjà ba kodwana bon lobby ici chez nous chaque week-end on fête Maman Elisa fait ton monoko banque de dire faut gâter lobby Maman Elisa so la terre mère babi so la yoza monoko banque alela bino fort on alela bino fort salon Bercy Mangala donc salon Bercy Mangala je vous salue tous ba partenaires nyonso ya Vision Plus donc restez toujours branchés ba opena ba koto ba partenaire té donc boya pena bo s'abonner na site bo sala bo sunga ba petit na bino pour esala moi bien je vous aime beaucoup on se retrouve dans de prochains numéros bisous bye.